mais tu reçois que c'est la République démocratique du Congo. Mais tu vas venir dans un briefing, on est allé à Yambo, Yambo. Dans ce lieu de soyo que Soko Moni, nous travaillons de presse à Libi, à Zakizeng. Pourquoi on le dit à Zakizeng? Parce que il dépasse ça dans le milieu de Yamabe. Soko Libi Yambo, on connaît le ponki dans deux côtés. Bilima wana bakomanda koyena yo, kendo le bekere Libi, kendo le bekere Libi. Nous connaissons que ça a fait des kikime. Tu veux que tu fasses un bouchimai. Bako sabato wa sana poto. Yaya. Tu kana nous pour États-Unis wan. Na zo ya bisayo ke to na ya o mimi singe na mabo na mabo. To ya na mimi ya o lobi. Singe na mabo. To zo ya bouchimai. OK. Alinga traverser pour la côte Angola. Asa yensena kabe kama ngazwa nini wa kana mbisha côte Angola. Bakangiriye na Kasai occidental. Alinga traverser côte Angola. To yana ya. To comme na yo les députés, beaucoup de na bolo côté. Nous les députés to chona bolo côté. Makambo lobi eza na circonstance atténuante. Ndena zo yebi soyo boy na ne. Wow. Akuti sina nini? Si la ligne est 80 parcelles, 80 parcelles ici la ligne. 80 parcelles ici la ligne. Mafuta yaya. Lelo somo kola mafuta bashe zate. Mais kama barankero, machere se kitoko boye, baso yate. Bamba yelete mais non de ko la beta matière parce que le matière c'est belé ko yaba makamu ko reka sa jalobi makamu Félix Azora lobi ndenge tozo kende na masolo caméra ni connaît président Assemblée nationale soit disant président Assemblée nationale abini ponele na kamba batata Nicolas Kasaja penser bango baye na yena shem Nicolas Kasaja lobi mokozi bakamuna lobi na yobi ko chewuchite ngai na bakena yibi yo lobi oyibi olobi ke toza na 53 établissement public ya moyibi yo toza na ngo yo mutolobi bakambwana olinga nini bakanga yo akochi na boloko na anera akochi na shila linkete alingeta atalier na yobi sekyo makambo koloba yangote pourquoi yo ba ministre la finance yo baloba yangote yo bi misindengeni wama yelete ayebi siebo na so na ponkite omoni na IDPS koyiba mbongo ya IDPS te koyiba na kacha régime ya IDPS te ndemo cheseke ja cham liboko boya lobe état de droit ya solo to kosala ngo na Congo oyibi to woni bi ni me sali ke Nicolas Kazadi azwa ma place à Salaki. Ba voisin na yo obakangami na yende ba bimisier. Mais yo bazolo kayo na Kinshasa. O panze sango ko na nzungu pansani. Oyoko batama ozolo kanini. Nime yoko sala. Soit disant ça na poto mais ça na Kasai oriental. Bayena yele dina mini singati na kingo. Nicolas Kazadi soko mona kangami. Yemo kwa njini moyibi na ye. Mais moto akangi nani eza jila linketi parce que jila linketi bakangi mukolo lobby les enquêteurs banquetés jila linketi 80 parcelles wana nalo na niveau kaka ya mapango richesse mususu te mapango apamba 80 jila linketi yemo ko na compte inspecteur des finances 100 millions de dollars la compte à jila linketi. Jila linketi a fabriqué 10 comptes non budgétisés. Bana, Mwasi, Bandeko, n'a pas belle famille. La charge à l'État congolais. Kaka jila linketi, na bana jila linketi pour nous yebake, c'est que dans sa fouté. Il est très intelligent. Kaka jila linketi yemoko. Tellement az inspecteur depuis le régime à Kabyle. Tilelo, jila linketi a fabriqué 53 établissements publics.
Oyo Kiwana, Yaye Moko, non budgétisé par l'État congolais. Pour nous ça le bien, il faut chaque ministre de la Finance au corrompre. Ce qu'on corrompre le ministre de la Finance, c'est au conseil de Moussalawa n'a bien été. Nous moni alias Nicolas Kazak. Va coopérer bien pendant un temps. Basali au moins 3 ans Nicolas Kazak Sali. Bazoyi Bambo on a bango ndenge 5. Ni me PC Kanda. A calculer Mouyibi Bazoyiba. Atali suko de 2 femmes. Alors non. Na moi nous. Na confiance à Tshisekedi. Na ndenge ba américain bazoya investir na Congo. De 2 femmes ba kozala riche ko leka batu nyoso ya Congo. Mais bilima ou bien le connu to yebité. Oyo côté lié pour na la lota ndoto ba yebisa yeke ndolo bangana za moyibi. Ye moko abengi ba journaliste. Tokangi ba journaliste wana. Ba sona ba lobi boy. Il nous a donné des invitations claires. Na ba cadeau na biso à l'appui. C'est-à-dire d'environ par Mike, il y a $1000 à chacun. Tant que tu as le micro, à l'Ingaloba, il faut que tu aies le vélo connu. Nicolas Kazadi s'est permis, il y a un sabatouana qui n'a eu contact la Moyibi Nanga. Non seulement Moyibi Nanga, Moyibi Yabatouno, surtout Bomoni Bazasi Matiseke Douane. Il y a un contact la Ngwa. Le seul motoyen Bakate, c'est Félix Tshisekedi. Bissonné Sosa si ma Félix Tshisekedi, c'est Bamiyibi numéro 1. Aujourd'hui, c'est Batoulier. Peut-être au Mélimo à Kene, et il m'a cambozo le bâté. Le bas m'a cambo ya vrai. À l'obi, toza hermi. À l'obi, toza 10h du matin. Kouiti sati. Toza la pété. Je vous dis en vérité, je vous l'ai dit. On a volé. Mais, mon tout peu sa faute, c'est le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, Anna Mawatro. Gila Nicolas Kazak. Azamoko ya Bakwantombolo. Famille proche à président Félix. Soko moni batu banture président Félix. Soki ba yebani. Bagwadish. Mais biso to yoki ndenge mususu. Peut-être. Batu mingi président Félix azo sala na bango. Soki baza ba relation ya mama Martha te, baza relation ya papa Etienne. Soki baza relation ya papa Etienne te, baza relation ya belle famille. Soki baza relation ya belle famille te, baza relation ya mwasi na ye. Soki relation ya mwasi na ye te, baza bato bakona na bango na diaspora na lita IDPS. Tous ces gens-là, nde bayibi Tshisekedi bakomi chez le na zéro. Nde moni, le dossier n'est couvert. Tokangi ye aza député. Ayebisi biso aza député. Balongole ba immunité Tshisekedi aboyi. Na minute oyo, Nicolas Kazadi na aner. Bazo landela ye pona baye ba ke maloba abimisi yango ana me conscience. Mais mutuana lobi boy, nazo banque eloko mon côté. Je veux dire rien que la vérité est la vérité. Na sepena ki bakanganga pona ba miyibi nyoso banture Tshisekedi babi. Toyoki soko l'opposition, qu'est-ce de résonance ba crier. Mutu alboso constituer Kaboun. Au kangino visible. Oyebi pourquoi Kaboun na lobi bon. Kaboun na lobi bon parce que Nicolas Kazadi lobi ndako yotongi ya Kingabwa ezambongo ya Moyibi. Moko ya établissement na biso nga mutu na pesaki. Na minute na Kabunda pesinga matembe. Il faut serrer ses senti parce que ceux qui a saléré Kabunda kangami, Kabuya kangami. Parce que na balise ya Nicolas Kazadi alobi banda kaka docteur Etienne. Oya salaka nani ministère la santé. Kaboun, Kabouy, Kamer, Bat, nous sommes des voleurs. Nous sommes tous satis. Voir même l'inspecteur, il y a finance. Dieu a l'inquiète. Voleurs, nous sommes tous satis. C'est qu'on yo, on condamne Matata pour Nanine. C'est pourquoi Matata pour nous, avant Bochanga na prison, Bamiyi bino sobobi na bino moko. Nazo senga bino bolimbis. Nako kendenga mon côté. J'ai dressé ma liste. J'ai au moins 300 noms. Baza bango nyoso libanda et bazoli yana Tshisekedi na table moko bazome na yeti na tongo après ça bango bambongo et ce sont les gens asana bango confiance makasi
mais tozo engagé la ligne qui il ne zo le kanapoto bato ba yoki ngalo malgré le lot fois ezana moi mobulu lobi pe na koloba bien bato ba yebi lobi na yebi seki bangobo élection ya pas besoin seulement na Rome élection wana ko déterminer réussite à Tshisekedi dans siko lobi fumée blanche bim d'abord fumée noire bim 16h tout comme à 18h fumée blanche qui est là le pape c'est un américain bon pour la siko Donald Trump américain pape américain Roberto Francis comme on a Yangwan bazo benga Léon 14 en vérité il y a Léon 13 mais le que Salingani ne passe ya 267e pape tout le monde doit ça 267e tout le monde doit ça babandi de 1 à 267 tout le monde doit ça kaka mindele na mindele awa ambonga ratise biso vraie chance oyo kozwa ata papa ya mutu mundu ambongo bosoto belé jusqu'à donner pouvoir ambongo a raté accueil le papa américain pardon un peu de calme ambongo américain et ambongo congolais papa américain Donald Trump américain mutu aliboso ko féliciter papa et ça Donald Trump alors na CPN parce que le monde américain a commis pape et ce pape est originaire de Chicago la deuxième personne Félix Antoine Tshisekedi on comprend la deuxième personne le président Félix félicitations à Félix. Maintenant au sommet du monde on a un américain na niveau de la spiritualité na sommet un américain c'est-à-dire la déclaration aux États-Unis à Zozo et ça validé à partir de Yaron yoka suko Emmanuel Macron l'Amérique a pris le monde en otage on a normalement pas pour finance à la français pas quoi à la belge le corps de motoiseau comme monde c'est un américain pas quoi ça l'américain d'après Emmanuel Macron mais tout le monde moto Vladimir Poutine il a félicité Xi Jinping Aboyi alors plus jamais de pape américain au même moment que c'est l'Amérique qui dirige le monde. Le pape devrait être au moins chinois ou africain. Mais pape chinois, bino soldat ya église na bino église catholique et ça. Voilà la fongoli parenthèse. Mais qu'est-ce que moi je veux parler? Là dans le Belaïr RDC. Tu sais que du lobby a un ministre à Tokola Affaires étrangères. Ayena Mukanda na sur place. Après si tu sais que Nakacha va rencontre, Monsieur le Président, au moment où vous êtes en train de tourner en RDC, un complot est en train de se faire au niveau du Ghana. L'ancien président canaïen, l'ancien président il y a Nigeria, et le second Obasanjo. L'ancien président il y a Éthiopie, Basangani, sous la médiation de la France et la Belgique. Bazo senga mutu na yo faire na singemba tindinga na lumbango na signaler yo tu sais que tu dois faire attention éviter ba français bengana ambassadeur français na Congo ya ce n'est pas de la mer à boire nata oyo omona taba Nicolas Kasado ce sont des démons oyo eza tante obi misama kambo ya binis oyo eza tante alu kele biso makambo à livrer Tshisekedi du Mutakala naïe. Parce que tu as déjà, les démocrates américains vont profiter. Batojo Biden va ouchu kolobao. Balobinu. L'Amérique en Goya Trump, et ça n'a qu'à les États-Unis, et ça en Afrique, et je se conduire bien. À Congo, il y a un de consigner na Congo. Congo dictature. Congo va changer la constitution. Congo va la malversation. Un pays qui n'est pas exemple. Bazoyi badanier public banda le numéro 1 tina mutosuk. Trump doit annuler cet accord. Batojo Biden de comprendre la bango. Motema mabe. C'est pourquoi moni, nous remercier Donald Trump. Les républicains balobi, nous,
tozo signé accord na Congo te boza na kati ya kozanga koyeba même pas na Félix biso tozo sunga pouvoir na biso to salaki mokolo to signé contrat na Tshisekedi to pesa ye pouvoir to le baki 4 points pouvoir à Tshisekedi to soutenir Angoti na soka l'après Tshisekedi na Congo et ko le développement de la RDC ndeba kaneva tozo landel tozo signé contrat na Tshisekedi na RDC te ceux qui disent que vous avez signé contrat na RDC vous êtes en erreur Trump aya ko kisabilaka na ye o ya cheli Tshisekedi na kati ya pouvoir ya pouvoir bilakani o ya so salo c'est pourquoi contrat ya RDC na États-Unis à part ensemble mutako katango mutu mususu ko katango te yaya à la minute le le na minuit pas pour ya coach lobby à venir déjà encore ya RDC na Amérique parce que nous avons la spiritualité nous avons la majorité dans ces premiers mots Léon 14 Alobi il faut la la Batras il y a François Ier Makolo François Ier et ça na Est à Congo politique à Kenya François Ier a couché na kanda ya Est à Congo il ne faisait que méditer jour et nuit na coach na chambre pape François Ier na coach carte à RDC a comment qu'on a mis attendez sango na place assemblée la ya pape chaque jour François Ier priait pour la RDC ndeye pa lobi na coach moi quelque phase na ye na se ya eloko alobaki alobi ni à mon successeur à chez Kambouya et sa RDC mais au même moment dans son côté na pouvoir accord en gestation où ils ont la sécurité na Istanbul entre mon ami avec dans la zone pas moninga na ye alobi totanga na ye Narva le Trump c'est son ami batanga na ye Narva ndemo Trump batanga zo faire minga na ko benga yo papa te na ko benga yo citoyen américain mon ami c'est-à-dire na minute l'Amérique dirige le monde l'Amérique dirige l'église ça c'est qu'il y a parce que ma papa wana basala ba pouvoir na bango mususu tous les cœurs mona kana mokilo ceux qui n'ont pas pesi ano na yete bitumbe ko sala mate pone bitumbe sala mille fois pesa ano na ye mais ano na ya pesa kwa nesa na pouvoir makasi yoka shikoyo premier mutu akoyamba na Rome eza Tshisekedi na Denis avant de koyamba eza Tshisekedi na Denis ba Macron te Donald Trump okutute baraba te mais Tshisekedi les Congolais na Denis kalobi na yeboy j'ai eu une recommandation c'est peut-être pour ça na sa pape ba bengi ngai divinement Est à Congo na pesa kimia à travers la prière Zambo yazo kamba biloko nyos a pesa kimia na Est c'est le devoir comment laissé par François Ier et l'Amérique la priera nous que ce qu'on fait c'est ça Trump nous ce qu'on pesa biso to koto sayango tozoto sayango pour nini parce que toyebi qu'américain des na somme c'est lui qui parle azalo maté Léon 14 mais c'est les États-Unis c'est quoi yo fandi que Emmanuel Macron a lobby Belgique a lobby Joao a lobby Joao a le banini Macron a le banini nyetelo de lobby sur le côté basi ba échoué pona ko la kishaka na bango tala biloko ko la kaza dasali bakangiye batuni a lobby monsieur le président Sankayi ngaka za dinasa kisengita pona na lobaki na yibaki e natikala na Congo yo mona te ngana kisengi na kisengi te baza ezana batu batinga na sala musalo mais musala bango batinga na sala bakanisi ke sana avantage na bango beso balukela bango si bango ndo baso kota na kasha libulu batimone ngai nako ngaka za nabi mina libulu mais je sais que yo pona miswa bomutu okokanga na yonga na so bankati changa en prison mais j'ai sauvé le régime c'est que kaza a sauvé le régime na nini a sauvé le régime na nini a sauvé le régime na Jules Linkette yaya t'as la confiance que tu sais que j'ai appelé ça que Jules Linkette
Mais tala soko motema ya mutu wana. C'est la personne qui devait achever Félix Tshisekedi. A sauver Tshisekedi na ba généraux balingi basala ba coup d'état. Parce que na kacha moyibi na bango 40% ya mbabe yibi ce sont des généraux et des colonels. Ba généraux ba colonels wana bazar attaché na Joseph Kabila. Mbongo na bango ezo soutenir rébellion. Na Joseph Kabila na Est. Mbongo na bango ba Olive bazolia yango. Mbongo na bango Zoya azolia yango. Mbongo na bango Kamera azolia yango. Mbongo na bango Sama Lukonda azolia yango yaya. Mbongo na bango ba Augustin Kabuya bazolia yango. Avancez. Eloko ezalaki na Congo ezalaki ni Tshisekedi ye moko azala sain à vivre. Mais entourage nyonso ya Tshisekedi ezala na maboko na bango na makila. Bazala pe bato e bakoboma Tshisekedi lelo ulo. C'est pourquoi il y a Kabunda lobini. Alobi Nicolas Kazadi n'est pas n'importe qui. Ndenge bosimbi ye boy. Bobalulu nzungu. Bobalulu nzungu c'est fini. Plus boke ko simba wana bino bomona une seule personne. Mais bosimbi ba konzi, bosimbi ba généraux, bosimbi ba colonel, bosimbi ba ambassadeur na ba diplomate. Ce n'est pas pour rien. Au moins ambassadeur de France a commis mal à l'use yemo. Basali déclaration d'ambassade. Oh, to komi ko monete que l'ambassadeur de France a sa sécurité en RDC. C'est où est la sécurité? Ba yirisimu bitumbe zao. Ba yirisimu rebellion zao. Fanda nye ko buze kutute. Oh, bo prépara ki bo salira nga. Eloko ko simbe sate. Naza na binoti na su. Le ministre wana yaki ko bimana ye Tshisekedi atikali. Baye sikoyo madame la première ministre, je te soumets à côté. Tous les 4 ministres, il y a domaine réservé. Défense nationale, intérieur, finance, économie. Conseil Mouké, Obasali na Tshisekedi. Le chef de l'État leur a dit, deux côtés sous la zone de turbulence. Je peux partir ou bien je serai là. Ou bien je dis, ou bien fou. Motoya comme Kakotambula Mabe Talié. Parce que na minute, na ba recherche tosali, na ba totokangi, on a trouvé des failles dans l'armée. Ba faille to côté l'armée ezani, armée o to fande l'ubisson na bino, eza makala moto. Quand ça galobini, tozo financer à peu près 40 généraux. To financer 40 colonels, kana moyibi na biso wana. To financer 40 majors, kaka na moyibi na biso wana. To sa biso mon côté. To financer baja ya ANR. To financer ba magistrat militaire. To financer ba conseiller spécial en matière de sécurité à cabinet mokonza mboka. Jean-Louis Sambabimi pambate yaya. Jean-Louis Sambuna kacha sak. Chiwewe na kacha sak. Parce que yo zo yebate. C'est pourquoi mon monsieur Banzo alobini. Alobini ndenge na bandu musala boy. Makambo finance na noté. Je nettoie l'armée. Je nettoie l'armée. Vital Kamere na kacha masolo. Et metteur en scène. Lobi a corrigé malobanaye. Alobi te na makambo matata mponyo to kana kina procurer la juge. Mais matata mponyo la recadrer. Yo ke recadre matata mponyo. Matata mponyo alobi na yoni. Papa, ezali kambo yake. Osoyo na juge bien te. Nga na zo zele le 14. Nga ina kende 15 ans. 20 ans. Ngai na koboya te. Na kopesa maboko bakocha klaka. Bakoboka ngana mutu kawana. Me ndenge na zo kende wana na sima na zo tika moto. Moto wana ekosiki sakaka mutaliboso yo kamera. Pourquoi matata mponyo zo se charger na kamera? Eza na plan caché na kachi. Qu'est-ce que caméra représente dans le régime Tshisekedi? Un danger. Yemo kwa ça yebi. Même le chef de l'État le connaît. Mais Tshisekedi tellement ça mutu amayele, ba yebi seboy. Soko busikile kamera osali mabe. C'est-à-dire yomo ko misali les rébellions oyo ko bengano na pouvoir. Yo sala na kamera. Kamera étouffée. Tant que zo lungo na pouvoir, côté ka kamera invité. Tu dois achever kamera parce que kamera a causé problème dans la génération à venir. Il faut le neutraliser. Au cours de la pouvoir, caméra, tchekali vivant, tchekali fort. Ne mona bombi caméra. Mais le monsieur s'est senti maintenant la cure du sang.
akomi koloba nini la rébellion M23 a échoué Kabila bazolongola l'immunité Matata bazokanga Nicolas Kassadia kangem Jina Linketi Wosare avec à peu près 5 inspecteurs. Ce n'est pas la moindre des choses. Mais maintenant, le gouverneur de province, on s'appelle la Kachatri, il y a une rébellion en gestation. RDC, les mais il y a à peu près 10 rébellions en gestation. On va se contre la République démocratique du Congo. Oyo sana Zambie, oyo sana Angola, oyo sana Tanzanie, misusu sana ba Tunisie. Tina ba Nigeria, rébellion ça. Pourquoi monnaie le secours basanda le Bénin? C'est ce qu'il doit faire attention. Et le plus immédiatement. L'obi a fondé na RFI. Il y a des Congolais basés na kacha rébellion. Na lingi na jalo kawana na lu na bango na Nigeria, na bango na Congo, tu sais que d'ailleurs baba. Et ces Congolais, on a le la rébellion. Qu'est-ce qu'ils font au Nigeria? Ce sont des Nigériens. Ce sont des Nigériens. Ceux qui bango balingi Congo. Balingi bayele biso ba Congolais wana. Ah. Toche bango na boloko, on ne peut épargner Congo. Mais tant que baso batela bango balingi République démocratique du Congo, et ça na kacha pro, il y a problème. Et toyebi qui est le maître d'agenda. Et ça Emmanuel Macron. C'est la France, c'est la Belgique. Alors notre combat est contre les Européens. L'Union européenne. Notre combat est contre l'Afrique et l'Union européenne. Balingi Tamboka Moko se rebeller contre l'Union européenne. Olingo se rebeller, va utiliser Bango Babattra. C'est ce qui va se passer en RDC. Mais tout ça, maintenant, va garder le président Félix. Dans 3 semaines, le chef de l'État a signé un contrat. On a signé un battement. Aussi, tu as remporté 75% de combat. Le fait d'avoir un pape américain, et ça repose dans Mangonios. Parce que Macron a le bakini. Ce qui est papa qui est Ndokatan. A caressé que papa a commis mata français, a commis Momoutoumoun. Pas diabolisé. Mais le pape sort un américain. C'est-à-dire, on trompe à l'obé, on y paye à l'obé. On trompe, il y a Pamboli, on trompe à Anjim. Mais à niveau, il y a RDC. Gouvernement Tosanang. Ministre, Baza est filtré ou pas. N'a qu'à armée. Est-ce que, heureusement, tout ça n'a pas militaire? Tu connais qu'on n'a pas un militaire. Heureusement que tu sais que c'est le premier recrutement. Le premier recrutement est possible sur 80 000 militaires. Baza 80 000. Nous avons combien d'espoir à tu sais que on n'a pas contenir M23 de peur que Baoui va recruter les choses. C'est sa formation. Mais le mouvement rebelle, et ça n'a jamais été. Kakame a ça yobi bango ngana so bima na Congo. Na kotika comme na kotika Bukavu, je dois me retirer. Alors nanga lobini, si Kakame se retire, toke na ye, quel sera notre sort? Kabila yobi si so toke na Kakame, notre sort soit à Boloko, soit à Liwa. Pour profiter de ta moro, pour recruter les Congolais. C'est ce qui se fait maintenant au niveau. Il y a comme un nord. Ban la classe est recruté. Ban étudiant est recruté. Ban émiqué est recruté. Même chose, le gouvernement peut se préparer. Les États-Unis basent la carte à Moussous. Le gouvernement congolais, carte à Moussous. Rébellion, carte à Moussous. Paul Kakame, carte à Moussous. Carte à Nanekosimba Sikoy. Les déçus des cartes. Nous autres se jouent. C'est pourquoi mon le partenariat RDC États-Unis, moyen Tobo Yango et Sate. Moyen Toti Kango et Sate. Nous sommes derrière ce partenariat. Parce que c'est un partenariat vitaux. Mais dans le niveau, il y a RDC. Armement, formation. Formation, il y a des policiers. Formation des militaires. Et ils ont 50 ans changé l'armée. Ils ont changé la police. Tu peux avoir Joseph Kabila. La Nigeria à l'Obini. Alors, c'est mon armée. Tu sais que j'avais que ça y est. Pour m'avoir et moi après faire 5 ans. Mais la minute, c'est mon armée. Na formé Yango. C'est ma police. Na formé Yango. Amerawane ça Yangai. Que ce soit des généraux bien des majors.
Mais tango solo babongo tu sais que dans solo kango ayo ki mena solo azo mo ne pe ba policier wan amo ne pe ba officier wan amo ne pe ba militaire wan qu'est-ce que le président Tshisekedi akola tana mutu na yi. C'est pourquoi yoki recrutement il y a 2 nouvelles brigades à la police yemo ko le bien na le sana poste ya ba congolais de père et de mère au bangi armé kendo ko tana la police donc ça a besoin il y a 2 brigades à la police 10 000 on a pas ça la 20 000 besoin de la police parce que déjà la zone bisayo opération nettoyage zo sala na niveau ya la police général patience abimiye mokolo ayebisi ministre de l'intérieur na zana ba élément na ngayo to fandi na circonscription na badoué na ngato zo solo yo kama kanisi abadoué na ngai azo appareil ya chef ministre de l'intérieur yo ka colonel o makambo solo yo kama kama colonel la police mon général c'est quoi yo biso nde toza boye ba policier toza ya Tshisekedi toza ya Kabila ou bien toza ya Kakame. On a dit que je fais à peu près 30 minutes pour nous répondre à y. Na yobi monsieur papa commandant suprême mboko ezana parce que to benga ye commandant suprême ya armée na la police soko olobi eza Félix uko tunanga mutu wana te parce que biso toza ba Rwanda to ko sala musala na Congo timbula nini uko nena makambo tun biso toza ba Rwanda to ko sala musala na Congo timbula ni mbula nini nde moni général patience ye ko timbeli bango alobi na bango mutu no tuninga isaka capitaine ba policier botambola kana bango baza banani colonel wana yebise na biso na ba policier toza na bango toza ba Rwanda Congo atikana ko sala na police ate on a été formé ici donc na ba CNDP na ba M23 na ba RCD alors na ndenga ni Tshisekedi aso kembele nango un jour Congolais de père et de mère a réclamé ma belé na ye quel sera notre sort tokende wat yebu sebu so le place beaucoup chabiso ceux qui le Congolais de père et de mère a récupéré police na ye a récupéré armée na ye a récupéré finance a récupéré mboka na ye biso tokende wa mais tant que tout le ministre n'a pas yoki ministre a dit c'est très intéressant qu'est-ce qu'il faut faire pour recruter maintenant Yassine à peu près 20 000 éléments les policiers congolais de faire de mer parce que tout le monde que le compte à rebours va commencer le compte à rebours est ça étranger nous sommes pas na bango c'est ce qui est dans l'accord qu'on va signer tu sais que d'ailleurs biango quand l'américain va quitter l'américain ne va pas tarder premier point A yakor wane sanini étranger nous sommes na Congo azala Rwandais, azala Burundi, azala Tanzanien, azala Centrafricain, azala Libanda, Congo, Fama Kamunyoso. La première règle. Deuxième règle, ndesi makoya ko fanda pour tracer une ligne directrice et le gouvernement au salam. Na niveau wana ndemoni ba maso ba me sentir très mal à l'aise. Na ba gouverneur na bango, na ba commerce na bango. Ba moni moyen ba vivre sous na Congo et ko salate. Nde yoke recrutement à la police Eban. Mais n'a remercié beaucoup Jean-Pierre Memba Kombo. Malgré le ministre des Transports, la plupart des questions de défense a intervenir kaka. A intervenir kaka. À côté de le président Félix, a yébissé c'est ça le moment. Tu sais que dans tout le moment ni au monde na moment où pour voir comment ce qu'on a katikati. Au utaki na source. Aux kende vers la souk. Toza na bateau na katikati. Na katikati, soit un bateau izindi, soit un commune na source. Alors, ndebe siko chamaye les ana taoyo. Parce que mon taoyo, les institutions sont basculées. Le monde doit sentir que les institutions sont basculées. Tu es l'unité, tu fais des autorités de l'État, bango bazo l'unité des autorités de l'État, va renverser biso. Et bazali ko pamunem, yaya, nous ko présenter na kacha cabinet ya Félix. C'est ce qui nous inquiète. Lui compétit dans le cabinet Félix. Nous sommes la connaît famille naie propre de plus proche. Nous écoute la paix qui s'y était à Sala Bongo parce que tu sentis que maman Sabalobi Gonke Koki. Kabila Loba qui a gagné dans Nigeria.
Quand on appelle ça que Félix Sekoki, appelle ça un pouvoir. Alors bien, mais pouvoir aux autres 5, que tant qu'on appelle ça que Félix Sekoki, ils ont pouvoir, il y a quoi ça la chef coutumier, ils ont pouvoir, il y a quoi ça la chef de quartier, ils ont pouvoir, il y a quoi ça la bourgmestre, ils ont pouvoir, ni nos autres 5 Félix appelle ça. Boyo Kanawat, nous avons le bac et ça la élection. Kabila zone bakeza na temps il fallait Félix appelle ça pouvoir. C'est pourquoi le Nazo Sangisa, tous les présidents africains, dans tous les pays, jusqu'à ce que tu sais que tu me donneras le pouvoir. Mais il y a Karishim. Kabila zone tambula pambate. Alors bien le Nigeria. Alors bien zone tambula pambate. Na ko tambula dans tous les pays. Jusqu'à ce que nganaye na ko so pouvoir. Parce que ngonga na pesi écoute. Mais bato ba chef coutumier. Babeni na kacha polele. Ba chef coutumier katange. Bato ni bango vous vous agitez pourquoi? Est-ce que bino voyez que pour faire les choses sur basoyil. Wala bi maintenant on va faire ce que na basoyil. Mais pour faire les choses na basoyil. Bino ba tuboche programme ke mongala zo. Mokongo zo. Basoyil zo. Moluba zo. Et là qu'on ne pas basoyil. Non, vous êtes en train de vous tromper. Kalikina na bino et ça yangote. Là c'est ce que Jalinga cha Congo. Azocha Congo na ba wote démocratie. Oui, exercice bikolote. Okomo na peka kama muluba mususu asoni. Obie mungale mususu asoni. To zazu na makambo wana ya ba clivage tribal ate. To komi na makambo ya ba wote de démocratie. Alors Kabila qu'est-ce qu'il donne l'avantage? Kabila armée atikele kabiso, ezalaka armée na ya cha réserve. Et ça police na ya cha réserve. Et ça va abattre à mer à cha réserve. Pour ne soit que tu sais que ya lundi basa la mission. C'est pourquoi ils ont qu'à armée aux autres. Service spéciaux aux autres. Police aux autres. Armée aux autres. Bah comme il a pas ça nous. Donc qui se mission comme il a fait ça qui va. Non non aux autres ça va bambo. Mais non aux autres comme ça mission ya. Tout le monde se bi melaka ka ya biso i defense. Ba Nicolas Kasaji basi la linketi. Nde baso bi misambongo ba kende ko pesa Kabila. Non non sinon ça va aller dans la vérité. Sinon on est aux samba le bini. Ari magistrat na sana ngamba be ya solo. Bolobi ke na so chérer biloko Kabila na njimi. Mais biloko Kabila to so chérer ngo na ba Congolais bazawa. To so chérer biloko Kabila na ba Congolais bazana Tshisekedi. To chérer biloko Kabila na bandeko ya Tshisekedi. Omonite asala kina reso. Mbongo ya so ke utake page na LinkedIn. Libéré par Nicolas Kasaji. Pour que nous consommions Kabila, Moutouassa, les bandes de chef président et Rwandais. Kabila Ngo, allez chez nous, Bilo Koni, où vous êtes ça y est, boy. Nous avons fait les caméras dans l'Assemblée nationale. Bazana Bango, Biliningi à Pamba. Bango, nous sommes au service à Joseph Kabila. Yaya, vérité, il n'est pas Macron. Macron n'a pas le Kakame. Kakame a le Bini. Moi, j'ai formé la classe politique congolaise. Ndongo zawa na tayo Macron. OK na Congo. Peut-être les politiciens bako ça la 3. Mais politiciens no sokotun akoye biso ya kutana na ngapole Kakame. Et ça la politicien mo côté na Congo tu le côté na ngai. Et ces politiciens ba mususu ba machisi koyo. Ba yebi que je les ai aidés. Alors je suis prêt à manipuler Tshisekedi dans tous les sens. Nazangi la diplomatie, la classe politique. Nazongi na ba rébellion, nazongi na ba insurrection. Na kei na armée, na kei na la police. Na kei na armée, na kei na kokata mboka. Voilà notre combat. C'est pourquoi moni tozongi nkulana le gouvernement. Parce que tomoni na kati na biso tozana ba faux éléments. Il faut tomoni ba faux éléments avant ya kobimise bitumbana mungulu yo za musika. Ba faux éléments net banane ba Nicolas Kasaji basi na LinkedIn. Nana konji makemoto ya solo ba malembe boya kozala na 80%. Nani bisonyo solo bito beli tension. Moto solo ba malembe boy. Avec les gars de personne ne mine. Mais j'ai comme ce soir ça dans ba intimidation papa. Lui-même un écran follet. Lui-même un écran follet. Mais il y a quelqu'un qui me dit que l'entreprise a mis. Mais toi aussi tu fais. Nous Monica à quoi écologie.
Ake Sekamine. Alinga kende miba Tshisekedi aboy. Tshisekedi ayebaki. Alinga kende Sekamine Tshisekedi aboy. Tshisekedi ayebaki. Mais awa tokangi bango nyonso sikoyo. Oyo to sikoyo inspecteur to yebi yepete. Bazolo bakaza na droitier. Aza moto aza expérimenté te. Aza penza moto aza célèbre te. Adio na yo célèbre te. Mais ils doivent travailler pour le pays. Pourquoi travailler pour le pays? Bango basonga siko Tshisekedi akanga bamiyibi nyonso. Asoko le Congo, Congo zonga ndenge salaki. Ata 1 centimètre te ekende na mungu. Kakama échoué sur le plan militaire. Mais pour le Kakama atelemi. Alors la diplomatie, bobetinga bibutu. Na armée, vous bloquez Nkai. Mais maintenant dans la politique, je vais vous faire quelque chose. Nda ko nous utiliser ba Congolais bizengi, akoti sabango na politique. Tala ba député to benga bango ba député yaya. 50% ba député ba Rwandais. Yo so monam. 50% ba sénateur ba Rwandais. Mais batongo ba solo ba que to so ba Rwandais, mais quand même on a parlé du peuple de Biso à Fanjinai. En fait ba loi. A seule ma proposition de loi. Na kombo ya ba Congolais. Ozo provoquer na nan. Ozo mekana nan. Mais des gens comme Jean-Pierre Liao. Basala musala manam. Okoyoka ina makambo wana te. Jean-Pierre Mbemba makambo wana te. Basaka ka batu wana ya est. Eloko ozo tourner kaka likolo na bango. Nde moni tozo kende faire la dissolution de l'Assemblée nationale. Tozo kende faire la dissolution ya Sénat. Tozo de mettre le gouvernement. Tozo le gouvernement de combat. Premier ministre, toyebi ko ta ko utate. Parce que tout le monde que na bato tozo pesa bango confiance, on est toujours trahi. Alors il faut to sala siko biloko. Oui to ko sala eza biloko oyo moto ayebi komba premier ministre te, otikana komo na yete, otikana koyeba yete. Oleka ye wana premier ministre. Pourquoi? Pour désorienter la classe politique. Nos adversaires nous attendent sur les chemins. Nous, dans le conseil des ministres, c'est ce qui était clair. Tu dois nettoyer les finances. Tu dois nettoyer l'armée. Tu dois nettoyer la police et la mer. Parce que Ngaï, Nassina de Bango, tu as changé Bango, mais dans stratégie. Awa on soko meki ko boskile ka institution moko bitumbe binya brazo yebi sayo ke na minute la tension to biso mwana ngoto biso to ko na to so mwana tension arme aso se la ka yoka he police aso se la ka yoka he anere kuto so se la ka bangono na ba pe monsieur lui qui vive mais na kacha attention wana il y a un homme qui sait que Djamoubaï afin du péwan aso le pe na bango bazo discuter après ça bango ka courage bobo mboke sa ya bino sa ya ngate ngara koleka mais mboke kotikala kabila ne kimboke tikali so ngana ne kimboke kufite eza ya bino bobo mba yango bien ngana ko de kabila bobo mba mboka pona mboka ekendete mboke sarakana maboko ya ba Congolais. Voilà pourquoi au moni ministre des Affaires étrangères ya toko ayaki. C'était ça son message. Le message c'est que na yelo mukanda ya foreign sim. Réunion Salamaki, c'est ce que du présidence tout azimut. Renforcer la sécurité, qu'on yamba n'importe qui te, qu'on sonne n'importe qui te. Qu'on bima les choses na balier public ndeko bando bima pamba te. Parce que ça n'a plan et ça est établi contre ta personne et contre ta dignité. Et ce plan risque de peser sur toi et sur le peuple congolais. Parce que Bangona Balingi, Banou Kamubulu, Baboto le Congo. C'est ce que nous, on ne fait pas. Nous, l'andama de Babjou, c'est pourquoi le gouvernement il fallait aller au Yanga. Pour n'attendre que tu commandes à niveau, Makambo Salamandenge Salamiboy. On attendait ce gouvernement. Ce que c'est le gouvernement Moussous, mais Nata, Yaya, Topakatimba. Oh, et ça le dit, et ça l'attend gouvernement Yakal. Ou bien gouvernement de Kawan, tu n'as pas qu'à t'imbanger la minute. Quand tu n'as pas de mission, on a parlé du peuple là. Basangani la caméra. Dans la déclaration à caméra lobby. Caméra lobby boy. Président pour construire la zone Sakananga. On a une déclaration. Parce que dans la première ministre, parce que dans le directeur de cabinet, il y a Félix Saté.
Parce que nous sommes ministre de la Défense, nous sommes ministre de l'Intérieur. Merci. Mais ailleurs d'abord, Nathan, ceux qui sont premier ministre de la Samba Lukon, il y a l'Ingalo. Pour nous, ça la fusion. Pourquoi que madame se dit on a passé la fusion de l'Assemblée nationale, Bappé Samoto, encore considéré caméra. Pour le coach présidence de la République, la déphasage. Yaya, coup d'état, bazo salangona mayede. Je le vois na caméra, à ce que nous considérons dans les bouts. Caméra, à ce que nous dans les bouts, dans l'économie balio. Tu sais que tu prends ça mayede sage, à ça tu monnaie les bouts. Caméra, à ce que nous dans l'économie balio. Déclaration où tu consommes le lobby, et penser à tout bakina na batunaye. Batunaye, ils sont dans le nouveau compte. La déclaration dans le sala. Tout le monde dans une semaine, c'est des déclarations. Lundi, on ne peut pas quand on vendredi, jeudi, on menaçait le président de la Cour constitutionnelle. On a dit que nous, très chers combattants, on a dit caméra, nous avons problème. À sa deuxième déclaration, la deuxième déclaration a saigné madame Assidit, beaucoup de la caméra. Basolol. On a statué, la chose, il y a donné Kamoulé. Mais Kamoulé, ça, le bon, j'ai donné Kamoulé était nommé par le président Tshisekedi. Voilà, Kamoulé est à Zakran. Yoka Suko Kamoulé est tapé. Kamoulé est à l'objet. Obenga Sidit. Bosolol. Obenga Samba Lukon. Bosolol. Ngai Nazo Kanga Matata les 14. Nako Kanga Yepe na Moy. Oye Koya, Eya. Nana Posa na Mona. Parce que Mouton a levé Kanga Matata. C'est lui-même le magistrat suprême. Alors, sous ordre du magistrat suprême, la Kocha Matata Mabo. Vous sentez le monsieur de Dengue. Quand nous avons besoin de le et que tu sais que nous pensons à ce talaba. Tu sais que nous avons Kanos, Ayebi Yango, mais à son lobate. À Kangi Mabo à son talaba. À ce c'est le tir 14. À mon Matata na Cour constitutionnelle. À mon second acte, on Kamune Takosa, à Kosa. Ce qui a menacé caméra na minute. Akoyeba ni mezana sans zunguté. Pour na que ça na sans zungu. Il faut mon pas que soit nani ya Kamune. Ce que tout le monde kaka le 14, Kamune tatiki matata. Nous tu sais que d'ailleurs siko na Cour constitutionnelle, na Assemblée nationale, na gouvernement, na Sénat, bagonyo so basaba banguna. Azor maintenant ce siko action na messe à dissoudre toutes les institutions. J'ai démis le gouvernement. J'ai dissous l'Assemblée nationale. J'ai dissous le Sénat. A déclaré un état d'urgence totalitaire. Seul le chef de l'État et le gouverneur, en attendant la formation d'un gouvernement. Donc, comprendre la commune idée où on est pour le Yaya. Makambu ya budget. Akataki bango budget na kachikati. Lobby caméra ye. Budget ya kachikati nso ko kati ayebisi. Kutu ya kachikati wana na lingina zo nyoso bokende ko congé. Kabela lobby na yo tshekeli biso partout ningozo. Alobi tonso longo na nyoso. Donc, vous avez congé, vous avez une loi d'habilité. Quand vous avez une loi d'habilité, pour la bibliothèque, vous avez un congé. Loi d'habilité, vous avez un Sénat, le Parlement, est déclaré gouvernement responsable, capable de après chaque année, à son soit budget. Après chaque année, à son soit budget. C'est ça la loi d'habilité. Oh, tu sais que tu as 5 caméras basales. Deux caméras, vous avez 5 caméras. Comme calcul du sud Sénat, le Parlement. Tu peux te côté la loi d'habilité. Tu côté pour laquelle durée. Il y a une durée indéterminée. Parce que nous avons une durée. L'objectif est ça, c'est ce qui est guerre. Mais dans le vélo, à moitié, caméra le but, nous sommes dans papier, nous avons un papier. Alors, ce que il nous est totalement interdit. Le chef de l'État a ça le bien que a cofinancé l'Assemblée nationale, a cofinancé le Sénat. Tu sais que Dieu a dit non. Nous avons libéré l'Assemblée nationale, on a ça 2 jours. Et qu'on a ressources. Ce qu'on a même de collégiens, on a eu quelqu'un de l'Assemblée nationale. De collégiens, on a venu de Nabutu. Alors, on a eu la réunion, on a fait du tir. Mais il a bien de soumis de Belika Yabin. Aux ans après ça, biscuit, de 1500 francs Sombalia. Aux ans après ça, Mikate, de 1500 Lia.
nande weso ko tana mutu ko kai ko sumba elite bimisa moko na ya po biso telinga ko mabongo pourquoi telinga ko mabongo to boya ki babona chargé de l'économie assemblée nationale akomi ko tuna ke excellence tozana pourboire tozana carburant tozana manger elingi koloba moto abengana bino na ndenga mayele soko sa moto mayele boko kanga boche kadena boso na bapale bofandi lokole boza bisengi nde bofandi boso yaka oye tongo fandi ti moto kota secrétaire ayete moto apesa kambongo ayete bebe yeli souscrire parlement oni benga ka député chaka dena ko ndo fanda na ndako même chose na ba sénateur ndene sema ko ndalo bini dès que tozolo ngola kabini minute na kangi babenga biso Obiam, alors dès que tu sais ce qu'on a cabine immunité, na kangi, babenga biso pona toya. Là on convoquer les sociétés. Exécutif, ebenga biso. Ceux qui babenga biso te tigari kana banda. C'est pour te dire que la minute les frontières de la RDC sont chez Kangami. Et ça c'est l'aéroport ko faisait les sociétés. C'est la bicho ko faisait. Le monde moto kangi ko la kasa jamais kiangolo. Ya kanisi ke andera Kinshasa frontière sa polele aswa zuna yenzela ya pour wana ya lobitu ye wana zo kende bien amoni ke boso mona yete amoni ka barrière ya bambou nde batu bakangiye barrière ya bambou bache koto c'était muto asate mais quand même amoni ke sa barrière tanga mutu ke telemi batu babimira bazamba batelemi ba policier mibale tana da chapeau bache boy baro ozo kende wat ozo sélection ba pesina ba gouverneur waye babi makongo pamba pambe sata yo so kenda ngola ko salinyi wona so kenda ngola o kende nan wona sanga chauffeur na basuwa na mibale to foye mutu koyi yaya place batele makawana batu akishi basa oyo place bazuyi kaza bazuyi na alporta libosote bafuye mutu kabia tipara na bifongona kapo kamwa kecho eloko amukesa na simwana nde bisaka kaza sana yomulimba bayere singate les réseaux sociaux bapetu wana banyachena singa kono kona kisakesa police amboka bango bakraka esate omoni maboko bachena sima boy banatisi maboko nyoso singa banatisi maboko nyoso singa bakomi na yena kana le gouverneur alobi akwa sele 30 minutes ate kana basinga na yawan bachena vya koma Kinshasa na tangwa kichina njili yao 23h avion spécial yaya awa apanzi sango ke asana États-Unis asana France asana Canada pona boluka yete omoni na panzi kisam na batwabere basolo bake bako simutwana asana États-Unis même utosana États-Unis te akebata na flash ambushimai bana yo babenge ka la président to soya Nicolas Kasa to kangiye alinga traverser akende Angola na minute même chose matata soluka place ni nabimeli parce que to yeki déjà fande chamala lobike so que to moni que procureur wana a décidé kaka kanga matata to kokima mais boko kimbe na wapi ndio moni matata sana kacha vigilance moyo sana baishe sate woso commission vigilance to kokanga yoka kale 14 matata na yebi so yoka kokota boloko elele matata so kokota boloko dale suko ni kolaka sa dibabi monsieur wana ex ministre uyo sangwe tamboni ke sasa mobimbosa na États-Unis osane mission na États-Unis siko ya na village oyo kutu village yo ndengo sawo na mutu ko ya kecho sanité oko chao pono bimu kendangola yebi sebiso yoko kendangola boy Angola na falisa mo Angola so kende ko sali ni tala matam Angola so kende ko sali ni wapi mo sina yona bana basati kaka yemo donc pono ko makuna o sala déclaration finga lisusu ndebe sala ni ngeke ndangola obie bato ayo 23 baso zoloko kasi oboko ni bongo okomi na Angola wenga na sala 23 te yo il faut que tu sais que diamono na Kinshasa
otabandole asuba na bilamba petit to solo le mbongo ça beaucoup soit 2000 te police en village à l'obina ye osa qui saigne il ne fallait pas autour na moi ba internet et chose yo biloko bo il fallait là ba 23h ba 0 heure to go be 2000 mutu awon meto sabo na biso ba filmer biso na yo osa filmer dans l'internet au monde et so le cas déjà que quand ça kanga mikoto siko 2000 to ko sana ngoni kaza di akochi buloko biso to pesi sali mais kaza di pe alobi clé kaza di alobi na ko fanda na biloko na boloko ngamo côté omoni meka matata alobi kaza di pe alobi yango yaya na ko fanda na boloko ngai mo côté ngai kaza di soki na kochi buloko c'est-à-dire il de pesa kochi buloko parce que toza belé famille tu sais que de kochi buloko toza belé famille ya maman Marthe kochi buloko toza belé bande ko ya tene tu sais que de kochi buloko toza belé famille ya caméra na boloko toza belé sama nous compte de faya na boloko yaya soko monika sadi alobi ke zini mikona kasadi alobi ke sama nous compte d'akota boloko ceci parce que natanga Nicolas Kasadi sama le compte de la premier ministre ozoye bayango si waka sa alobi na zana action na sala ça en vérité le premier ministre même les actions la miyibi le premier ministre de l'époque était mon informateur na informaye alors toke musika to ko mona pe que na makambo emeni na linketi sama le compte ayebakia chef du gouvernement nakacha maso ya masono alors tango gosenga sikoyo singa tembe ndana bakobenda pesa maluko mukoni pone batuna yeni yo pe batigeli yo pe baki 53 établissements publics non budgétisés pourquoi yo pe obateli yango olobi vérité te naba opposant bazana kacha masolo netu bashama kabunda na tongo yo moko atite akomi yo ndenge bosimbi kasa dibotika ye bosimbi place amabe kasa da zo shela lobini zala calme maison blanche otogape kaka na mbongo basokangelanga tango bokanga yo ko le bater acharnement pour politique yo pe osamo yi